Ça les locaux traitement déjà dit. Donc t'as fait faute mon nom le bâti. Ah, on fait même pas ça pour les mamans Yaya Mbote. Mbote. Mais quand on explique biso pota auto monyo na maboko, ezaki verba erninyo oyo okwela ki mbiskadi we. Bon ça c'est côté la biso ba 2 heures. Tozaki alala, tozaki 4 personnes. Na petit frère na biso ya muke. Ba côté biso ba 2 heures. Tamba koti petit frère o ala ninga na sima a stuki. Abando we la porte na bango balinga ba kota na kati. Sikoyo nga tana la muki mamona yo ki makelele na kena zo intervention tema ba ota opérer nga na na cicatrice ya porte opération. Na la porte na bango bazia machette ba pandi vitre ezaki na porte. Ba papi do machette neza boy porte ezati awa. Ba tongi so pe 18 pinces bo. Bazaki combien de personnes au monde? Bazaki belé, plus de 5. Bazaki pas belé. Bino mo fani na quartier ni. Toi na quartier télévision na Oka. Na Masina. Onde kono? Ah onde. Mika ko expliquer venima ndenge le kai ne ba côté mna na kati ndako. Bakisa mo mkepo nde ko mbala uti ko loba déjà. Non, ngazanga mingi ya lobate. Azo regretter après comportement na bango. Pe na zo pesa longo na la police na biso pour une intervention. Pauvre moi le cas qui tamula ite moko la police yé pe dès que balandi bango boye e umelite bayina bango nyonso. Oyambaki kaya bandeko vers erni. Bon, na yambi bango vers 2h30. Mika ko expliquer so ba penso tongi na loboko ndeko mobala. Bon, pota eza makasi, eza misato. Eza ba pota misato. Eza nde makasi, e kotaki makasi. Alors vers 2h30 nde la police eko betelanga porte na fongoli nde na yambi bandeko. E koti 18 pinces oyaye. Eza 18 pinces oyaye nde na che 3 pinces. Papa Mbote. Ouais, Mbote papa. Yarubakisa eza nini concernant ya bano bakuluna na musala bazo kosala na kati ya Kinya na ebite soki eza nini? En tout cas ya kobakisa ezali te epesi kaka pasi ya komona kaka bana oyo ya bakuluna oyo kosasa bandeko mibali boye na yango tokosenga kaka ke bana wana ata to bandoko boma te esengi kaka tokataka bango ata bamisisa maboko parce que toza ta na ntina na bango te même moboti oyo aboti ye akontaka te bana ya modèle wana ke bazali bana na ye. Mais okata ebonde ni droit de l'homme ezali. Bon ata droit de l'homme ezali mais tango bango bazosala droit de l'homme ezomona te. Donc esengi ke tango droit de l'homme asenga pe pa papa na bango ke babenda bana na bango matoi mais tango babenda bana matoi te tina na bango ezanini na modèle o bana bazosala eza malamu te. Félicitations ka pona la police ndenge ezosala musala nango donc il faut pour renforcer la police ko pesa ebe bundeli ko lesa ye malamu na mosala kitoko bazosala. Question nanga nazo tuna boye balobi soki ba bomi kuluna oya zogisi bato droit de l'homme elandi bongo lokwa modelo ye kuluna kati moninga boye siko droit de l'homme aza wapi asali pe nini akosala pe nini na poser 3 questions nga lobika ba boma bango bakende Bako makolo na maboko bako bakoka po balekisi vraiment bakufa bakende ndenge bango bazokata susi ezate bilo pesi bo sepeli so bakangi bango babomaka bango ngo mona sepeli baboma bango bakende po toza kimia toza vraiment kimia balekisi balekisi vraiment ya nzambe nzambe alobi etumbu na eza nini muninga bomi yo pe boma siko biso yezo boma ishet biso tosala nini bayepe ndenge ezala balibere babiso tosani toboma na kabiso nyonso boma bango neni droit de l'homme so bomi droit de l'homme elandeli yo nazomona
kutu te soki droit de l'homme yango tanga na nzango mona yango te me bakuluna bazalaka te oyo makambo nino bakokata mwana mobali ebele kitoko boye papa nga nalobi soki droit de l'homme ezalaka me bakuluna bazalaka te mpo oyo bango babomaka bazalaka bato badroit de l'homme yango ezalaka wapi bokomisa bango soki basali boloko bakangi bango bazwa mbando na bango defa soki baninga mosusu batikali mpe ete ya bango mpona nini bato bakozala boyo asali moninga boye mpo moninga mutokini fo elela mutokini na ye lokwa mutokini eza koboma baboma ye mpe akende na droit na bango basalaki légitime défense ezalaka